Tellement ebele ya kolanda solo la plus magazine na bino oyo bo préféra ya mokola lelo yango ebandi mbote na bino. En séjour na Chine pour participer na 9e forum Chine Afrique sengeli boye bake mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akutanaki na homologue na ye chinois Xi Jinping basolola kinini Jean-Pierre Bemba vice-premier ministre et ministre ya transport à Sali point. La rencontre ce matin entre les deux chefs d'État à 10 h du matin a permis de pouvoir s'entretenir et décider d'un véritable partenariat stratégique, une coopération économique entre la Chine et la RDC. Ce que nous souhaitons bien sûr, c'est de voir dans ce partenariat les hommes d'affaires chinois, les hommes d'affaires congolais, femmes d'affaires bien sûr aussi, pouvoir conclure ces partenariats, des échanges, des accords, des contrats à la suite de cette réunion, de ce forum. Ceci permettra d'aller dans la vision des deux chefs d'État qui souhaitent véritablement un raffermissement de ces relations. Vous savez que le président Félix Antoine Tshisekedi, dans sa visite qu'il a lancée depuis l'année passée au mois de mai, c'était les prémices de ce partenariat, de ce renforcement économique. Les relations entre la Chine et la RDC a commencé, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais depuis 1973, comme on a eu à le dire ici, lors d'une des premières visites de l'ancien président de la République démocratique du Congo, en République du Zaïre à l'époque, le président Mobutu et le président Mao. C'est dans ce cadre-là que, aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, ce renforcement doit continuer et doit arriver à des conclusions qui, pour eux, en tout cas, doivent aller au-delà de ce qu'on parle de la coopération, tant agricole, minier, bien sûr, dans le numérique, au niveau également de la défense et d'autres domaines. Ce sont les discussions qu'il y a eu ce matin à 10 h du matin entre les deux chefs d'État. Nous avons compris en tout cas dans la volonté des deux présidents, c'est de véritablement renforcer tous ces partenariats. J'aimerais simplement, au nom du président de la République démocratique du Congo, lancer et déclarer ouvert la première édition du Forum économique Chine-RDC de Beijing. Je vous remercie et vous souhaite en tout cas des fructueux travaux. Commandant suprême de la force armée de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, Azali Kobunda, toujours pour la formation, il y a la force, il y a défense, détail, nélément. 65 officiers, il y a la force, il y a défense, paix, il y a sécurité, il y a République démocratique du Congo, il y a République centrafricaine, il y a République, il y a Congo, il y a Gabon, paix, il y a Cameroun, bazwa ki lobby eleki, ba diplôme d'état-major na bango, na maboko ya vice-ministre de la défense nationale, et zalagi bongo au cours, il y a cérémonie, il y a fin, il y a formation organisée dans amphithéâtre Mobutu CCC Kona centre supérieur militaire. Tikana yebisabino ke lekaki kitoko avec un pacte paix idéologie na ambiance moko ya kosakanate. Na kombo ya vice-premier ministre, ministre de la défense nationale paix ancien combattant, vice-ministre de la défense nationale Atalisaki Boye. La clôture de cette session montre tout l'engagement de l'ESM de continuer à œuvrer pour une formation riche et de qualité, contribuant ainsi au renforcement de notre potentiel humain
dans les domaines de la défense et de la sécurité. J'adresse mes vives félicitations au commandant de cette prestigieuse école ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs pour la qualité de leurs prestations. Je déclare au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, close la 35e session et ouverte la 36e session. Natournaye, lieutenant général Léon Richard Kassongo Chibangu, représentant et chef d'état-major de la forces armées de la République démocratique du Congo na cérémonie Oyo, azalaki nabamo juste pour na kotalisa gratitude naye na commandant suprême de la forces armées de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton pour na soutien particulier et attention soutenu naye pour la formation de la forces armées de la République. Avant toute chose, je voudrais exprimer au nom des forces armées de la République démocratique du Congo toute ma gratitude au commandant suprême des forces armées, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le soutien particulier et une attention soutenue à la formation sans laquelle aucune capacité opérationnelle ne peut être développée pour de victoires certaines et sérieuses sur la force du Mali. En ce jour, le Code de commandement d'état-major met à notre disposition une ressource plurielle, précieuse. Il est de notre devoir de l'utiliser de manière professionnelle au fin de sa participation à la pacification de notre pays. Ah oui, Boyende Izalaka. Fachibe Beton. Na province ya Ituri, population bapesi mise en garde sévère na rebelle Corneille Nanga pe batalisiki bazali près ya kobundati na sacrifice suprême po na mboka na bango République démocratique du Congo. Au nom de l'état des cieux, nous arrivons. Bosoki alobi boekete na tika mabilangane moko azwa kota babiloko alonaka tokonzi ba mesoki azwa kota la biso ezozalere soki azolinga kobundisa gouverneur te asukaka kuna azolinga kotia biso ki rebello asisana makambo azocreye kuna désordre côté kuna eyozala mabe vraiment biso tobandi déjà kozwa kimia po gouverneur na biso azosala tolingi makasi mingi toboyi bato babakisa mais osala batroupe bana bazalaka na papa moko agida bango balingi bakoma papa mibale kozala déjà désordre toboyi yango. Au nom de l'état des cieux, nous arrivons. Nanga akoya bandeko na biso abomisi na nkuna na est ebela bandeko na biso abomisi awa siko zo kwasa aluka nini kutu soka ye kaka tozo kangene na maboko kokanga kutu ameka taku ko tata makolo awa ko soka teneka makolo awa azonga tanda mundamu po rebellion to boye makambo rebellion tozo luka mboka na biso ndekende liboso batika so luboya afanda gouverneur militaire na biso afanda na musala osala biso awa lokola ya lobiki azoya tozozela soki azoya kotala bambila ne kona kati ya zamba kuna na zero tasusu abosanaki babiloko mosusu na zero ezoya kozwa pas de poids mais soki ayaka na esprit ya bitumba atukaka na biso mpe tokonzima te population tokonzima tosimbaka ka arme atuka mboka esefandi kimia tomona développement mboka etaki yango gouverneur biso ya mboka azosala mosala tuka coup de chapeau na ye mokonzi ya mboka mpenza coup de chapeau na ye asali mosala osengeli ke moto asala mosala atuka respect na ye mpenza mokonzi ya mboka tomoni baefrene me toboyi bitumba susu ekota kati ya mboka toboyi desordre ateki yango biso wana mboka toboyi toyosima liboyo ya kashama Corneille Nanga vraiment na ndenge nazolandela bainformation bani tout ça kuna pembeni naokaki murmuration na kombo na ye atuka ekotaki nga bien te babiki ye nde moto akoti ba M23 côté kuna na Nord Kivu naza prêt vraiment mpona kobenga na ye et puis mpona kopratiquer force na nga nyonso naza nango parce que moi je suis un Congolais.
Population ya République démocratique du Congo mobimba bazali na confiance ya misala o yazali kosalama na inspection générale ya finance ba détail na reportage où. Tout ce que je viens de vous dire, tout le travail qui est fait, il y a un élément important que je voulais vous donner en conclusion. Vous ne pouvez pas déclencher une véritable lutte contre la corruption dans un pays s'il n'y a pas de volonté politique. Congo Kinshasa yokelanga nanu eloko oyo pona nini motema mabe ya boye pona nini motema ya bondoki boye lisu muse moko o inspection générale ya finance IGF pe inspecteur général na yango chef de service Gilles Alingete monsieur l'alligator basali ezali obele po ba réclamer mbongo ya bana mboka mbongo ya ba congolais pour un intérêt général de la République démocratique du Congo, selon vision à Mokonzi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton. Campagne de diabolisation monene ezali kosalama, ba pesi bambongo par-ci par-là, pour na kobebisa image ya IGF, pour na monsieur l'alligator Gilles Alingete, azali ko contrôler systématiquement ba dossier ya ba forage, lampadaire, pe salaire ya ba fonctionnaire. Kasi soki otali malamu ba détracteur et inspecteur général Gilles Alingete bazali en réalité ba oyo bazali ko combattre vision ya Mokonzi Mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na lutte contre corruption, lutte contre détournement ya ba deniers publics pe biloko nyonso ya mabe oyo esalama depuis kala na mboka na biso pe etikala impuni. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paie avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposent de plus de 2 numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Noko! Awa esi totimbeli ba jena bino ba campagne nyonso na maye wo botika monsieur l'alligator kimia po azali kosala musala na ye kitoko oyo ezali ko permettre na mboka et maximiser ba recette pe e boucher ba bisika nyonso bo bandaki ko yibela ba mbongo ya bana mboka. Dans ces pays, on a dit maintes fois, plus rien ne sera comme avant, mais les choses ont été pires qu'avant. Les portes des prisons seront ouvertes. Les portes des prisons étaient ouvertes, mais pour prendre les petits peuples qui volent les pains, les beignets, l'argent dans les sacs de maman, les grands voleurs qui ont hypothéqué l'avenir de toute la nation sont restés libres. Et c'est encore eux qui prenaient les petits voleurs pour les amener dans les portes des prisons qu'on avait ouvertes. Contrôle Oyo n'est facilité dans le gouvernement et mettre en place plusieurs projets à impact visible à l'instar Yaroka de Kinshasa dont les travaux ont été lancés lobby eleki na Mokonzi Mboka, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tala ozali congolais ya solo et sengeli ko encourager digne fils ya pays Oyo monsieur Gilles Alingete Kei l'alligator. Ah, soit bango. Yo. Depuis que je suis à l'inspection générale des finances, c'est pour la première fois, je peux vous témoigner qu'il y a réellement la volonté politique dans les pays de lutter contre les antivaleurs, contre la corruption et d'assainir les finances publiques. Voilà pourquoi j'ai dit un grand merci au principal artisan de la lutte contre la corruption dans notre pays, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, Botika de poursuivre édition ya mokola lelo na communiqué Oyo ya ministère ya finance. Ministère ya finance ezali ko informer na opérateur nyonso ya ba jeu ya mbongo, paris sportif, casino, loterie pe ba misusu
que ba taxe sur autorisation d'exploitation pe gain ya ba joueur et sengeli désormais et futama na direction ya réglementation financière oyo ezwami na croisement ya baveni batete la pe boulevard du 30 juin na immeuble Grand Tower na local 304 na 3e niveau na commune ya Gombe. Taxe d'exploitation ezali annuel pe taxe sur gain ezali mensuel pe ezali ya kofutama avant les 15 ya mois nyonso. Oyo nyonso akozala en règle te akozala sévèrement sanctionné ndenge mibeko ebongisi pe barapele lisusu na ba société nyonso non agréé ke esengeli bakota na mulongo auprès ya ministère. Soko commune avenue de la Paix tozali bongo na commune ya Kisenso otali ndenge batonga bakanivo kitoko yo wapi kasi entretien nango esala makate constat ya Serf Luzolo. Tozali na commune ya Kisenso plus précisément na quartier des anciens combattants et sika wapi équipe ya ba reporter na biso ekitaki pour kosala la bino constat oyo awa na avenue de la Paix basalela bango nzela kitoko mituko goma koleka pepele pe bakanivo ya kitoko kasi sikoyo soki otali eta ya bakanivo yango nde okoyoka mawa salite etonda na kati na ndenge ya kosakana te boucher kutu ekosa il faut kolukela yango kombo boucher la c'est petit awa ndenge bozali komona kaka boye bosoto nyonso eutaka na babalabala evandaka nango na bakanivo oyo na sujet yango nde toaprochaki moko ya babiton ya quartier des anciens combattants yoka ndenge akomunikaki tozoyeba te oyo baye kotiela biso fula ngungito ferme ya bangungito ndenge nini baterase na bandi okozwa pena baterase yango oyo nazoyeba te meme so bateli biso na pene oyo tozoyeba te oyo eza puis perdu ya baterase to eza baterase po terase wana mpenza aleki kuna me oyo akoti na veni awa ye asuki awa ata bango moko baingénieur na mayelo ya bango baomona te ke terase oyo kosuka nango ekozala nini maya mbula soka bandi kobanda kuna na raya onatra kokita na ye a octondisa ne déjà zelu awa ekozala déjà bouché na mayele ya ingénieur batanga mingi koleka biso mayele oyo bango yango donc il passe vraiment pona ba terrasse na nzela donc moi passe mingi eza biso. Concernant salongo oyo koki kosalama awa organisé na autorité ya commune mwana mobali oyo atalisaki pe boye. Bon normalement to solo la bena vérité biso to lo ba vérité chef du quartier to yebi ete chef du quartier ya mboka oyo vraiment to yebi ete poni ndenge ba makambo zo salama oyo chef du quartier faut aleka na ba vérification to mona ete pona ba député provincial wana penza batika na bango wana ba donc eloko te to vota bango ba bima to ebite ba oyo ba bima to mona pe bango te to yebi ni ba kombo na bango to mona bango te ba yebi pe kutu sute kote ba yaka kozwa ba voix ata kutu pigeon azonga kana nzalata ya graine ya masango to ya nguba pona kolia me bango bakosa na biso makati vraiment eza pasi pe ma vraiment na ba commune na biso ndenge bakosa na biso makasi kino sengi na bino bakonza mboka na yebi te bozozela ba pardon na biso to fukama mais biso to sengi na bino biso batu to pesa ka bino ba voix ba député provinciaux biso batu sunga bino na taya ba élection boya kolelela biso mais soki bozi bokima biso boya botalela biso nzela yango botalela biso na ba cadre wana vraiment esala biso malamu. Papa Bukumeso ya commune ya Kisenso awa yo na ba chef de quartier na yo botika nanu vi ya bureau bobeta tour na avenue de la Paix bota la bino moko modèle bakanivo ezali salite ata salongo ya pamba esala makati boye kitoko te dossier à suivre. Sojo kufi nzala na République démocratique du Congo oyo seke yomoko olingi bolanda exemple ya maître champion Serf Luzolo Fiston Pero pour nos détails. Tangu yo ovandaka na kwen ko betaka batu matolo o mola mutu aleka te kaka président tozolia te lokola yonde osimbisaka ye mbongo ye bake batu mususu babimaka tongo bake koluka po na kolesa libota botala ndoko oyo babengaka ye maître champion ye mosala na ye ezali ya kosala barozwa banzungu oyo ba mama balambelaka kwanga biloko oyo ya bakek na bagato ndenge kaka bozali komona nde yango esungaka ye atangisa bana pe azwa soin ya famille bana balia atamuteke
botala ndako oyo ya manzanza boye yango nde depo na ye esika abombaka biloko nyonso ya mosala soki aye na ntongo abimisi yango bulo ebandi. Botala ndeti boye azali kosala biloko oyo basalelaka bakeke na bariske okomona kaka ebeti ye ta na misato etetuki o kaka po azwe eloko ndenge nini ya kolesa libota. Bongo soki omoni ndenge azali kosala barozwa bokoki kondimba te degré ya professionnalisme ya boye izini kutu ekosa. Maître champion osalaka yango ndenge nini? Nasalaka na école ya Kimbangiste en face nafomaka barozwa bamatuka bakantini babrevoir bamajor bagoutière. Bon en tout cas naza na bendi marais face à école ya Kimbangiste na lemba ye tosombaka batole nde toye tosali yango totie na mashine nde tofabrika yango kaka na maboko epuis na banzungu bamere balambela bakwanga toza mpe na mwa biloko ebele eza wana omoni wana yango nde tofabrikaka kaka na maboko yango. Bon badifficulté na biso ezalaka na kozanga kaka batole kaka bamatière ya kosala nde misala yango yango ezanga na biso mpo na biso moko technique mayele nde tozekoli deja yango toza nango. En tout cas ntango totekaka mpe esungaka biso mpo toza mpe baparent toza baresponsable toza na bana yango nde ezosunga biso en tout cas. Bon tozosenga kaka na bakonzi ya mboka en tout cas basoutenir kaka biso bato tosala misala ya maboko toza ebele soki basangisi biso tokosalaka mpe mwa baentreprise moko mpe ya bien mpona kosunga population na misala na bango basalaka na bamaraîchère bato ebele ata bato ya construction basalaka nango mpe etile mpona kosopa na babrike na bafleur ezalaka biloko moko misala ebele kaka ata bamamo baolamba bakwanga basombaka mpe batono wana esungaka bango. Boye nde ezalaka mosala ezobe ezalaka te tala ndeti boye maître champion akozanga ta 100 fois oyo te pour ke bana bazwa eloko ya kolia yo betela kaka matolo après na poko wana na ndaku otuna mama wapi fufu nanga mama pesanga fufu nanga tala noko tika na yebisa yo okotuna ngulu ekei Nina wasilaka te sola plus ya mokola lelo et komi na suka. Merci pour na confiance en fait fidélité. Botika to souhaité joyeux anniversaire on a grâce Alice Panouka grand prêtre mère azali ko célébrer mbotama na ye mokola lelo maman ya bana délé. Profitez bien na mokolo na yo que du bonheur tozali kolia tozali komela avec un pacte paix idéologie belle dame haute gamme que du bonheur lisusu bamata bakite baba lokal mabele fismani na préféré na ngabino soki bo sepelaki na ba image bo pesa merci na do mocha pe fiston pero régie finale simbama kibongo na yemoko les nouveaux mariés bondi mvukulu ekeyo.